Mais si pona nino yebisi ngai te makambo nyonso komitungisa te. En tout cas eleki ebele na nsima na yo mais nalingai kodéranger, c'est pas un dérangement. Je sais mais nalingai kodéranger yo te. Mais phone na yo natindeli yo bamessage na WhatsApp ebele, WhatsApp Messenger nateka Android wana nazalaki na choix te. Il fallait naluka esika kovanda d'urgence nateki Android wana nazwi kaka ya moke oyo WhatsApp kutu eza te. Bamikate yango oyebisi ngo ozoteka ozwi mbongo wapi kasi? Nakutanaki na mwana mwasi moko apresentaki ngai epai ya camarade na ye nde adefisaki nga mwa $20 nde nabandaki mikate oyo nazoteka. Mikate yango ezokende ndenge nini? Nzambe merci ezokende mwa muke bana bazongi kutu classe. Omoni minerval na bango par tranche chaque mois kofuta. Bon muke nzambe azosonga. Ebongo bana, ebongo Jane ndenge nini problème ne ya miso ayokaka pasi? Bon baza bien mais miso yango air moko miso ezosalaka pasi mais moye tokende pa médecin te mbongo eza te ça ira. Kala te pasi wana ekosila miso ne ekozonga nango bien. Ndenge nini mosala? Nasalaka lisusu te. Qu'est-ce qui s'est passé yebisanga? Non, bayaki na patron sika nde alongolaki biso aye na équipe na ye mosusu. Bon. Non, ça ira, bientôt tout ira mieux. Désolé, hein? Sorry, vraiment, I'm sorry, ça va. Ça ira, t'en fais pas. Ça ira. Nalingo bakisa moi $50 oyo. Non, tika. Non, s'il te plaît. Soki komitungisa te, ça ira, muke omoni mwa mikate, omoni ya kolia pe. Oza na besoin mbongo oyo, zo sala te. Oui, je sais. Non, sala te. Mais nalingi o nyonso kokozwa o bakisa mwa muke, bakisa $50. Soki nazwi mosala makambo e marché bien, en tout cas, nakoyede encore plus. Merci beaucoup. Merci. Ok. Na komo zonga en tout cas, moi ba course yango ya musala koluka bitambola. Ok, na accompagner muke. En tout cas, nzambe akosunga biso. En tout cas, ça va, patango, sali yango penza bien. Ma sœur na choix te o. Mais oyebisaki ngai mama oyo alobaki akodefisa yo mbongo, soki neni olobaka adefisa yo mbongo soko osombi biloko mosusu okozongisela ye. Oui, adefisaki ngai. Kasi problème ezali kolia ya bana mikolo nyonso na mwana azobela misu epai ya médecin ba consultation fallait na banda mbongo nyonso esilaki. Yango moni na monaki yo lisusu te. Mwana oyo ya liboso azobela misu makasi penza. Ba traitement na hôpital. Nzambe. Azobela misu ya liboso, misu esalaka ye pasi. Muke ndenge nini classe eleki bien. Ok, ça va. Merci bozeng. Mama balobi bakobenga na biso soki tofuti te fin du mois yango déjà lelo le 27. Balobi mbongo etikalaki wana tofuta lobi to mema yango. Soki tomemi te tokokota te. Les problèmes bato yango pe. Oui, na futaki mais chaque mois tozo futa. Ba tranche. Moi ba mikate bana bango wana ba uti classe. Bali atabojene. Ok, mema baleki non na ndako ça ira ok. Bo changer bilamba nazoya. Jenny ye wana pe ya liboso nde abelaka miso. Miso eza koswa moya kosomba lunette te. Mais sikoyo minerval yango non problème ezali te tofuta par tranche mais natala nenu nde na koteka mwa ndambo e omona na lobi. Nzamba kosunga yo, ok? Oza mwasi makasi, une femme courageuse, komikotisa na ba société, eza kaka muke. Oui, muke nde nzambe ya kosunga. Awa ebele na batu bazali vraiment ko affronter ba situation difficile toyebi. Kasi tolobaka nini biso ti topona nzela ya nzambe.
na souffrance na bitumba nyonso eza na kati ya bomoi na biso. Oh, tozali wana pour le meilleur et pour les purs, toujours liboso na Nzambe. Pour les meilleurs et pour les pires. Oh, ye na bana na ye muke muke bazali koluka. Oui, mama ezali suka ya vite. Ezali suka ya vite. Oh, bana pe bisenga senga, bilula lula, mwa boye, bomi tungisa te. Nzambe ako pourvoir le Jehovah Jireh, Jehovah Jaira ako pourvoir na nyonso. Oui, loko esengeli na yo kobosana te ezali kaka losambo. Ezali losambo. Tu peux tout perdre, mais en réalité tu n'as rien perdu. Tu n'as pas tout perdu. Muke muke bana pe bango wana mibale bautaki classe moko akoti, yaya akoti, mibale babengani bango pona Minerval. Tokende ndaku te tokoma epai ya mama. Tokende ndaku te namona mama tokoma nano epai ya mama. Et voilà bana. Ezali pasi. Oh, ezali pasi. Les Français disent le malheur ne vient jamais seul. Kasi makambo ya Nzambe ezalaka mwa pasi mingi pona kondima certaines situations. Ezalaka pasi pona kondima certaines situations. Ah, mwana ye wana ya suka mutuka ye lokoti ye mwana ye wana akei. Chauffeur ango akimi. Ah, ezali pasi. Moko za kolelobi Nzambe otiki ngai. Nzambe otiki ngai. Kasi Nzambe atikaka batu te. Oh, ya liboso malgré problème na ye ya misu kokendo tambola koteka teka. Et voilà na retour sango ya mabe leki na bango ya suka. Ye wana akei. Oh, pasi. Oh, ezali pasi. Oh, leki na yo akei yo. Leki na yo ya suka wana kaka. Oh, makambo ya Nzambe. Ezali pasi. Kasi Nzambe ye moko asunga ndenge na lobaka. Moyen na atteindre yo ezalaki te. Na tindaki ba voisin na ngai baluka yo men. Baluki chauffeur wana partout bamoni ete. Naza na choix te. Nakendaki ko porter plainte na la police. Mais après ça, la police esungi ngai nde nakundaki mwana oyo. Nyonso yo vraiment. Oh, pasi. Oh, ezali vraiment pasi. Kasi Nzambe ye moko asunga biso. Oui, des fois makambo mususu moye monoko eloba te. Oh, pasi. Zala na force toujours. Oui, nayebi ke force esili, mais luka yango zongisa yango na nzoto. Ça ira, t'en fais pas. Ça ira avec le temps. Nzambe atikaka mutu te. Nzambe akozala na yo. Oh, des fois, toza ko se poser ba question ndenge Job apozaka. Job akutana na yango ya ndenge na ndenge. Oh, mwana oyo ya mwasi na misu na ye apasi kokendo tambusa biloko. Job atunaka Nzambe mukolo moko. Na Job soko tangi na chapitre 7, na chapitre 21 na verset 7. Job à partir ya chapitre 21 na verset 7. Oh, ezali pasi. Job atuni Nzambe alobi, mais pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi les injustes prospèrent-ils? Pourquoi les païens prospèrent-ils? Pona nini kaka batu ya masumu nde baokende liboso? Pona nini kaka batu mabende baza kopambwama?
Pona nini kaka bato babangaka nzambe te o baboya nzambe na bomoi na bango bango nde bazokende liboso. Jean batuna nzambe. Job alobi nzambe, dans leur maison règne la paix sans mélange de crainte. Na ndako na bango kimia ezali korenie esangana ata na kobanga banga moko te. Oh mwana kendaki koteka 20h yango mwana zozonga te. Likambo nini ekomeli mwana na ngai. Pardon mwana na nga za na problème a misu na banzela oyo akokatisa nazo banga tika makambo wana na ko tika makambo wana. Aza na problème a misu siko esali nini. Elingo loba nini? O na banzela na bani ya kokatisa elo nyozo banga. Azongaka ba 17h sikoyo 20h azongi nanu te aza wapi. To fallait to lukaye na bito kene na la police azoboya. Na loba nini lisusu na loba nini to kene na la police ezande solution ba aider biso na recherche. Mwana na ngai oyo soki mwana na ngai oyo aza na problème a misu amonaka bien te ye wana ye. Je tu wapi na oyo penza pona nini okosala nga boye mutema pasi. Mama biloko esilaki te natekaki mingi te yango nakenda kotambusa. Ça va. Kosala ngo lisusu te mbala sima komeka te soki 17h ebeti basomba te yaka na ndako na mona yo pardon obangisi ngai te. Ezali pasi. Ezali penza pasi. Kasi nalobaka tango nyonso nzambe ye moko asunga biso. Nzambe nde asungaka biso tango nyonso. Soki nzambe asungi te pasi na pasi. Job anyokwamaka penza koleka ebele. Job asouffrant makambo ekomela Job. Nako souhaité teke ekomela yo. Job atuna nzambe question alobi, mais pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Ezali vraiment pasi. À suivre. Kaka eloko ango. Moi pata ngwa bito sala ya mikate. Efutela bana classe efuta ndako. Na mwa ya kolia. Job chapitre 21 verset 7. Tanga yango mobimba bien-aimé. Tanga yango mobimba. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pona nini kaka batu mabe ba okende liboso kaka ba fi wana na kindumba na bango yango nde kaka balataka bien ba bijou. Bakabelo na mutu koloba te. Kaka bato masumu wana kaka frère wana tanga na yepe mingi te garçon wana me yoka musala yoka salaire. Yo na ba diplôme na mayele zopola na mutu. Pasi. Ezali vraiment pasi. Dans leur maison règne la paix sans mélange de crainte. C'est-à-dire na ndako bato masumu, na ndako ba païen, na ndako bato baboya nzambe. Na ndako na bango règne la paix sans mélange de crainte. Donc kimia na bango esangana te na kobanga banga ya kolia ezali ya kofutela bana classe ezali. Ndako bavandi na kimia. Mais biso kimia na biso esangana na bakobanga. Ouite église ozwi mwa kimia koya na ndako mutu anyongwa ye. Moko bosani mwa moko bimaboye ya kolia ezangi. Bana babengani na classe. Bakimia moko esangana na kobanga. Nzambe ayebi. Job alobi na verset 8, leur prospérité s'affermit avec eux et en leur présence. Bana na bango bazokola na bango nzela moko. Kasi yo tala mwana akei likambo nini osalaki. Mwana pe misu eye makasi problème ya misu moyete. Problème à misu pense komi sérieux. Pasi, il faut kokendo mona médecin consultation wapi mbongo. Lunette mwana alata wapi mbongo akosomba ba lunette médicale.
oyo alela nzala, oyo alela pasi na misu. Ah, mama adefi mwa mbongo bango wana bake hôpital. Camarade na ye alukeli ye mwa solution ya kodefa ma sœur. Na makambo nyonso oyo ezokomela ngai nayebi te, mais problème ya miso ebandi ye mwa kala. Azalaka boye te, na comprendre te bandaka tobima na ndako wana nde bamakambo ekomi. Oh pasini. Ebongo docteur azoloba nini? Alobi eloko te, alobi basala nenu examen, tozelaka ba résultat ya ba examen o basala ki ye. Ça va likambo te kokomela ye ya mabe, ça ira kobika. Bonjour madame. Docteur, ndenge nini kasi résultat ngo? Oui, résultat ebimi selon ba analyse tosali est-ce que na bomwana na ye azwaka mwa choc moko? Non, mais abelaka misu dernièrement wa, mais ayoka mwa bien, mais ba traitaka ye bien te, ça m'étonne po akotika l'aveugle vi na ye mobimba. Mwana ya komona lisusu te docteur. O lingolo bake mwana, s'il te plaît, bosala quelque chose, bobandela tabe examen ko, eza na eloko tokosala te. Mwana oyo misu na ye ekei akomona lisusu te, aveugle atikali vi na ye mobimba. Ya kosala ezali nde intervention ya Nzambe, po na niveau na biso en tout cas mayele esuki Nzambe nde asala. Ah, mwana ya mukie boye. Oh, jeune fille oyo ya muke ya 12 ans, likambo nini mwana oyo? Ah, likambo nini nasala? Leki na ya komi kotambusa ye na nzete. Moko za komi tuneske nyongo nani na defaki. Mutu nani nasalaki mabe. Tika José de Jésus a posé aux questions. Joseph akotaka prison a defaka nyongo ya nani? Joseph akotaka prison abimaka na mwasi ya nani? Joseph akotaka prison na malédiction ya nani? Noko nani alokaka ye? Nani asalaka ye mabe? Zala kimia. Kopengwisa makanisi te. Tika biloba loba oza koloba. Okoya kobenda kanda na Nzambe. La Bible déclare, c'est dans les calmes et la tranquillité sera votre force. Oh, c'est dans les calmes et la tranquillité sera votre force. Moi, likambo nini? Ah, Jenna koma aveugle, ma sœur. Oh, moi, no atambusaka ba biloko na nzela te. Kaka boye kaka. Oh. Qui aveugle kaka boye Nzambe mawe, moi na bato muke. Oh, ça ira. Nzambe alobi na Esaïe chapitre 30 na verset 15, la Bible déclare, c'est dans les calmes et la tranquillité sera votre force. Oh, kimia na bino ekozala na koloba loba te. Awe koma kaka ndako ba problème, ndako ba événement ya malheur plus souffrance égale misère. Et koma kaka ba mbangu, et koma kaka nzela hôpital. Oh, leki ya jeno ya tikali wana fièvre yo wapi. Nzambe o malaria ngo peso pona ba porte kokota te bino pe ba typhoïde ngo bozo luka ba porte kokota eza ebele bokota te ka porte yo. Oh pasi boza wapi bokei kote nini? Mbangu bango wana na hôpital. Oh mbangu bango wana na hôpital. Ba prière nyonso so sali, ba verset nyonso so sali, ba formule nyonso so sali. Oh ya jeune, oh ya veillé, oh ya c'est ceux qui nevaine, ceux qui centaine, 21 qui ten, ceux qui ba qui 30 ten ya ba jour ya ba prière so sali nyonso. Mozane eloko akosala te. Koloba na Nzambe volonté na ye kokisama. Koloba na Nzambe atika yo te. Nzambe azala kaka na yo. Ta la fièvre. Oh pasi. Baluka solution epa ya mama. Mama oyo susu nini. Oh pasi. Bamema mwana boyai, mwana lemi moto oyo wapi. Ah destinée, la destinée ye wana mwana miso ezofungwama te. Pomade botia ye nani mwa pomade. Oh nani, mama nani. Mwana zo bouger te, basala boye loko te.
Destinée, la destinée ye wana miso eza kokangama. Ezofungwama te munoko na ye, fungola ye munoko na batia lutu boye mwana mino ekangami. Fungola munoko te. Ai, ekomi ya kosanza, ekomi nzambe. Oh pasi, alobi nini? Alobi nini? Azoloba nini mamo? Akufi, boni boye ko? Boni boye mama. Destiné ye wana mbango. Ba changer direction. Oh merci mwana mwasi oyo. Oh mwana mwasi azalaki na vi na ye ya kindumba. Atiki vi ya kindumba alobi na ya na bonzambe natika nzela ya mabe. Oh pasi. Tala vi ya kindumba atikaki. Pasi ye kolanda ye ti awa. Asala nini? Oza na eloko akosala te. Otika nzela ya mabe. Otikala kaka na nzambe batu nyonso baboya yo. Mwana na ye wana akati motema na maboko na ye na nzela. Mwana sembwami. Ezali pasi. Oh ezali vraiment pasi. Oh ezali pasi kasi nzambe moko asunga. Oyo zako vivre ya Job eleki. Job avivaka plus. Job azalaka na bana. Oh bana ya basi na mibali. Oh bango nyonso basilaka kokende. Ba travailleur ba kimakie, ba incendie salami, ba fer ekwei. Oyo Bible elobi l'homme le plus riche na milieu oyo bazalaka na contrée bazalaka. Lokola na Kinshasa awa na ville mobimba, l'homme qui était le plus riche ye wana pasi ezwaka nzoto. Tie komi na tango bato baloba na ye ke boya nzambe lobela eka mabe manke pe nzambe yango makambo sila. Kasi likamba ko manke nzambe ezali te. Nzambe alobi ko boya ngai ekoniokola kaka ndeko na yo mutu amokili. Alors soko boyi nzambe okende wapi? Pa ya satana. Satana ala muninga na yo ta. Oh ezali pasi. O perdre nyonso kasi o perdre nyonso te. Na jardin d'Eden Adam aperdaki nyonso. Satan asalisi masumu Adam perdre nyonso. Non aperdaki nyonso te. Lito etikalaki parce que tangu nzambe ayaki atuni Adam où es-tu? Lito etikalaki lito yoki mongongo na nzambe. Adam perdaki nyonso te na jardin d'Eden. Kasi lito na ye permetaki ayoka tangu nzambe ayaki Adam où es-tu? Adam qu'as-tu fait? Ayoka ki mongongo na nzambe nde alobaki na batami po nazali mutaka. Bien aimé zanelo komoko etikali na kati na yo. O ezali tant lisusu ya kolala te, ya kofukama te, ya kolela lela te. Na o nyonso ekomi elakisi biso ke bitumba le combat est debout. Donc esengeli yo pe o telema. Lokola bitumba etelemi yo pe o telema, yo koko fukama te, yo koko lala te. Koko kanga maboko te. S'il te plaît, Naebi, tu es une femme forte, je sais. Na oye komelio, ce que komela ki batu mususu merci ba mi bomi kala si ba mi meli poison. Kasi oza komi bomate, po nous a une femme forte. Nzambe azana plan ya kitoko na bomo ina yo. Kolela te s'il te plaît. S'il te plaît. Moi na moko atikali nango misu ekei, jen misu ekenda. Oh, ezali pasi. Vraiment pasi. Ça ira. Ok? Oh, ça ira. Oh. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Tala yo ana vandi kimia. Pona nini batu mabe kaka nde bavandi kimia? Hey. Okokisi ba posa na yo yango kimi ngai
okoya lisusu epa na ngai te na porte na ngai okota kasi naye koyebisa yo nalobi keba yo oyo nyonso ozali kosala ozala lion ozala léopard ozala le chef de la forêt kasi ozali mokonzi na nyonso te olingi nini naya kosakrifie lisusu après basacrifice oyo nasaleli yo ebele olingi ezali pasi ezali nzela yo pona ozwa kimia esengeli ofuta yango na mbongo pona ozwa kimia esengeli ofuta yango na basacrifice donc ezalaki nde yo bato ya mokili balokotaka yo na nzela l'ingratitude balokotaki yo na nzela baye na yo na ndako obaloli mokolo ndako yo ozwi ndako ye ake na balabala donc yo nde ozosala basacrifice oyo nzambe na bomoi bozotuna teke nzambe ozali wapi nzambe azali wana pasi ndeko mwasi asali nyonso abotola libala motema ya moto ezali nde boye bien aimé kokamwa te po moto ya mokili aza moto akotikala moto nalobi te ke oboya kopesa bato nyonso confiance nalobi te koboya kopesa bato nyonso confiance non ya malamu bazali koede eza mabe te kosunga bato ezali mabe te kasi na mwa prudence ezala nzambe akosunga biso na temps na ye nzambe akotika biso te oyo nyonso baza kosala c'est pour un temps eza mpo na ntango moke bango bayebi bisengo na bango ezali mpo na 2 ans mpo na 5 ans mpo na 10 ans kasi banda babandaki suka na yango ekomi bien aimé nalingi otala filme oyo bien aimé nalingi ose réconforter lisusu nalingi nayebisa yo que Satan est puissant mais il n'est pas le tout puissant musala na yo esalami kanisa esengeli na yo yaka visite awa chaque mois problème ezali te akanisi ndenge akima à chaque mois akendaka lisusu te chaque mois balobaka na ye okosala erreur quelque part diable na baformule na ye erreur ezalaka kaka erreur ezalaka kaka akanga mobali atia ye na mulangi abomba ye wapi esika nyonso yo kobomba ye ezali territoire nzambe obomba ye na mulangi na se na ebale territoire nzambe mutasala ebale okobomba ye na zamba territoire nzambe asala banzete okobomba ye wapi na se ya mabele territoire ya nzambe kuta abimisa Lazare abimisa Yesu na se ya mabele na mulangi na yatala boy nazolota obieni na somo wana mulangi ekweya mulangi yango epasuka ekopasuka epai nyonso ezali toza koarrache yo na kombo na nguya na Yesu Masiya ekopasuka je m'en fous na o nyonso bino bosali je m'en fous na ba o nyonso bino bozui o nyonso bazui ya yo o nyonso bakangi ya yo o nyonso babebisi ya yo je m'en fous kasi o ngai na yebi ezali kaka Yesu aza na bomo elongo na nzambe tala mobali ye wana akendaki kosomba eloko moko ebimi a comprendre te conscience ezongi bien aimé nzambe azali akotikala nzambe Jésus nazosala nini awa ai mobali conscience ezongi na biloko yango ayaki kosomba tiki patron monsieur ye wako yakozwa mbongo na yo ya échange kutu conscience ezongi mbango na motuka vitesse ye wana na ndako na ye bien aimé basalo bazosala bakanga batia nyonso bango batie kasi victoire finale eza epai na Yesu Masiya nani wapi ba fruit na tindaki yo ba fruit wapi mwasi na ngaza wapi mwasi oyo wapi nazo comprendre yo te nalobi mwasi na ngai Messi aza wapi mwasi wapi mwasi na yo ezali ngai chéri ai ye wana matine escalier ke koluka chéri na ye bébé na ye mwasi na ye chéri ekomi mibale
Oh ezali pasi bien aimé okenda nzela ya banganga landa malamu yeba ke suka na yango ezali epi suka no ekozala grave olanda nzela ya banganga eloko nini osala osokola osala nini olata opakola sala attention noki te eba na classe balingo bima te biloko etekamaka mingi to rate ntango te natoka mai rapidement. Hey, qu'est-ce qui se passe? Vertige bapresse nzambe ekeba nzungu ekeba kovandela makala keba kokweyela lituka ya moto. Oh vertige mwana mwasi vertige oh pasi merci kokufa te makambo ezokoma na suka yo kokufa te obongo tika mwana oyo nani. Oh pasi oh mama Jane mama likambu nini mama ekomi akomema mbangu mbangu ndeko na nga okenda epai ya mama nani okende epai ya papa nani o nyonso yo sala bonganga bondoki. La Bible déclare si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alléluia. Oh bien-aimé, tant ekoki yo tika nyonso oyo yo salaki ya mabe. Voilà pourquoi natiaka numéro wana. Na bondeli yo pardon. Na ebike na sala yo mabe. Na sala yo mabe limbisa ngai pardon. O découvrir ndenge nini ke nazo sala awa. Nakendaki na compagnie na bino liboso balobi balongola yo balakisi nga place okoma kosala. Olingi nini? Nalingi olimbisa ngai. Et puis oza ami na nga banda bo mwana loba ko limbisi ngai. Bongo na makasi. Na limbisa yo. Mais encore une fois, okoko me mange pas ya mwasi na ngai azali pardon. Obeli liboma, oza normal te, tu es malade. S'il te plaît, yo koko lobate ko yebite ke place mwasi na ngai azali, na yebi ke yo bokuta na kana yebi. Aya, merci ba na hôpital, et comme ya hôpital. Monsieur, s'il vous plaît. En tout cas, le résultat est bimi nango négatif. Et ça bien. Quand ordonnance, on a te pesa que prescription médicale, au somme babakisi à komela. Ça va? Ok. Merci. Oyo wana uko mema yango na compagnie ndengo lobaki na salela yo lettre pour la kisana musala. Awa, s'il te plaît, bosala quelque chose. Na lobi zwane nous 5000 francs oyo, zwa 5000 francs oyo makila ba bia sana problème makila. Mais 5000 basenga ki 45000, yo zo na 5000, siko 40000 wana na kofutango. Na yebi, na lobi 5000 oyo, oui 45000 te, na lobi na ndimi, na salata mukanda bozwa 5000 oyo bolukele makila, 40000 le alata nyongo. S'il te plaît, maman, hôpital les a ngaïté, yo lingi na sala liso sonini. Makila ba somba kako somba. Na lobi s'il te plaît. Pardon. S'il vous plaît. Oyo copine abino, na lobi 5000 yango, 40000 bot madame s'il te plaît na sana mupa. Madame, likambu nini, monsieur. Calme, kolela te, na tuni mabete, problème ne zanini. Ndeko na ngai azobela fo bazongise makila basengi 45000 nasaka na 5000 awa na lobi azwa yango 40000 batela ngani yongo na ko ya kofuta bazongise makila asokufa kuna makila eza ya kokita. S'il te plaît malembe ndeko mobali abimisa kaka quelque chose na poche atangeli mbongo bien aimé nzambe akotinda angelu na nzela na yo nzambe akotia mutu loba amen. Oh bien aimé nzambe akosalela yo nzela loba amen. Oh yangoyo. Bo sala moi quelque chose 200,000 les alliés ouais. D. Oh papa ezakaka D kaka papa oui 200,000. Merci. Nzambe apambola yo D. Mama D yangoyo sikoyo makila wana sikoyo. Papa, merci pour na D. Nzambe olala kate. Bon, ba émission Nzamba salala. Yo somo na mbeto Nzambe boni boyeko. Oh, Nzambe alala kate, Nzambe azana bomo. Nzambe akotinda angelu, Nzambe akosala nzela epa nzela ezalite. Oh, Nzambe akosala toujours nzela. Oh, Nzambe akobongisaka toujours esika moko. Oya kofongola yo porte.
Oh nzambe azali nzambe. Nzambe akotikala nzambe. Mutu akochange ye azali te. Oh mutu akochange nzambe azali te po nzambe abongwami te alobi azali lelo lolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Oh, tala pourquoi la Bible déclare dans les livres d'Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 36, « Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » Oui, Hébreux 10, 36. Azali awate? Ba mema ki na hôpital akwe ki hôpital akwe depuis lobby hôpital nini bolobi. Hôpital ezana na coin na balabala sim hôpital akwe balabala yakane yebi hôpital wana yakane. Et comme ya bambango. Nzambe ako restaurer yo. Persévérance toujours, Hébreux 10 verset 36. Nzambe ako restaurer yo. Oh, Nzambe alobi lisusu na Joël chapitre 2 verset 25. Joël 2 25, la Bible déclare, je te restituerai tous ces dons les sauterelles l'ont volé. Oh nyonso les ennemis binemi na yo ba ibaki. Oh nyonso ba bebisaki Nzambe alobi ako restaurer yango loba amen. Accident de bénédiction fait salama. Ah, ça va un peu, ça va na oki moi bien lelo. Oh de wana ezongi si makila. Bonjour. Tozo luka mwasi na ye. Madame, merci. Ah, azali kuna na chambre. Dans côté na couloir, tu vires à gauche, tu vires à droite, à côté de, en face de. Oh, Jenny ye wana mwa koseka na mwa bébé na ye, na Jenny na ye. Non, merci ye wana. Yozo sala nini awa. Nalobi bo bimisa ye na chambre. Nalobi bima. Bien, s'il te plaît, nalobi bima, bimisa ye. Namoni satana, namoni démon, bo bimisa ye. Malembe, calme-toi, non, yoza malade. Ça va, merci. Yo koko télématé, vanda nenu. Nalobi bo bimisa ye nenu na esika oyo, bo bimisa ye. S'il te plaît, Azumi, yo bima nenu. Ba da posa na yo wate, bima nenu, s'il te plaît. Bima nenu, bima. Ça va. Abimi vanda, côté les maté, vanda nenu. Vanda, merci. Nali komona yete azo rappeler nga mabe ebele. S'il te plaît. Merci, n'a bien comprendre le komoko. Mobali na yo azalaki envoûté. Na, je m'en fous. Nane loka kolobate, s'il te plaît, na lingi na nga yete bobi misaye. Wana ni papa zawapi. Papa, je t'ai manqué. Papa zawapi, papa. Ah, papa zotala mwana. Papa ozawapi. Atala boy mwana zoloba. Mwana koma aveugle. Oh, mwana misu ekenda. Mwana koma non voyante. Oh, pasi. Oh, bosalinga ibo epona nini. Bana mibale bakei. Tala conséquence ya likambo yoyo salaki. Omoni conséquence ya likambo salaki miso elingi kovanda kimia te. Miso elingi pai. Yo zana mwasi na ndako zana famille na ndako ozokende koluka nini libanda. Ozokende kosala nini libanda. Olingi kaka ba deuxième regard. Olingi kaka kolanda banzela ya libanda. Oh mutu libanda ye na mission na ye. La Bible déclare. Oh dans Jean 10, oh le diable ne vient que pour 3 missions. Voler, tuer et dérober. Aye a ibi. Aye a bébissi et puis a bomi. Oh Jésus a lobby, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Oh je veux que vous l'ayez en abondance. Oh abondance c'est akokota. Accident de bénédiction eko salama. Oh nyonso diable a iba ki nzambe akozongisela yo nyonso. Oh Joël 2 25 lobby, je te restituerai. Ça problème, il y a restitution. Et il y a un problème, il y a restauration. Nzambe ako restaurer yo, Nzambe ako restituer. Oh, Nzambe azali malam. Bien aimé Nzambe azalaka malam. Malgré nyonso ekokomela yo, o esengeli te osala ezali koboya Nzambe. Oh, esengeli osala ezali kolinga Nzambe.
tozali kaka wana, fatigué, déçu, oh, perdant, pleurant, criant, souffrant, oh, dormant affamé, manquant des habits, manquant de l'argent, mais poursuivant toujours. Poursuivant toujours. Oh, yondo tikala ndeko nanga na mokili oyo nazana ndeko te, famille nanga ezali yo. Oh, yo tata mwasi noko yaya mama leki ezali kaka yo. Oh, tango ye diable sa récupéré esengela ki a récupéré, maintenant qui est perdant. Ezali ba erreur tozali ko sala na vie. Olingi ko vandisa miso na yo kimia te. Ndeko mobali aleli, oh bana nanga mibale bakei, mwana nanga miso ekei. Oh, ezali pasi. Oh, kasi nzambe ye moko asunga biso, po soki asungi te, pasi na pasi. Yo zakakawa. Ozakakawa, wana nini? Téléphone, tablette ki wata abengabo, le numéro de votre correspondant soit éteint, soit hors de la terre. Et nzambe nazo lota ou bien nazo mona. Aïe, fona ngwe kwei. Yo zakakawa. Nazo lota naza ko halluciner, nazo rêver. Oh. Pasi, okoseli sanda kumobimba. Okoseli sanda kumobimba. Oh. Oh. C'est que l'homme aura payé, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Oyo moto akolona yango wana akobuka. Yo kozonga mobimba te. Omoni na ba mabe nyonso yo sali, okozonga jamais mobimba. Okozonga jamais mobimba. Yo zonga mobimba na mabe oyo sali biso, na mabe oyo yo sali batu. Tokuta na kapena nzela yo leki biso to leki biso peto mona yo ozonga jamais mobimba. Ah, nzambe wapi? Ozonga jamais mobimba. Soki obomaki yo pe kokufa. Otiaki poison yo kozwa poison. Osalaki mabe o nyonso yo salaki. Yo mona mutu aloni ndunda buka pondu, mutu aloni madeso abuka nguba. Te, nature ya eloko yo tiaki na mabele yango wana yo kobuka. Oh, ezali makambo na nzambe. La restauration totale. Nzambe akozongisela yo, nzambe akobongisela yo. Nzambe akosala nyonso ya malamu pona yo. Kasi garder la foi en Jésus-Christ. Oyo zako vivre zakaka pour un temps. Ezali kaka pour un temps. Ezapona tango mukie. En fait, nzambe azana plan na ye asalaki. Nzambe alobi na Bible alobi, mon fils, je trace deux chemins devant toi, le chemin de la vie et celui de la mort. Alobi na tieba nzela mibale liboso na yo, nzela na kufa pe nzela na bomo. Mais choisis la vie enfin que tu vives longtemps et que tu sois béni, prospère. Nzambe alobi na tieba nzela mibale liboso na yo. Nalingi yo pona nzela ya bomo, o vivre longtemps pe o pambwama. Plan ya nzambe ezali yo bonga, yo pambwama yo zala malamu na kimia. Kasi diable azape na plan na ye ya ko détruire yo. Alors nzambe akosala nini? Nzambe azui plan ya diable wana ya destruction, a intégré yango na plan na ye. Alléluia. Nzambe azui plan ya diable ya kobundisa yo, a intégré yango na plan na ye, a kotisi yango na plan na ye. Voilà pourquoi omoni plan ya nzambe ya bonheur ezalaki, parenthèse efungwami, diable akoti na plan na ye. Diable a opéré, mais parenthèse, ce qui efungwami ekangamaka toujours. Et voilà nzambe alingi akanga parenthèse na bomoi na yo. Plan wana nzambe abandaki na ebandeli. Parenthèse efungwamaki, diable a régné. Puisque la Bible déclare, les ténèbres ne régnera pas toujours. Nzambe akangi parenthèse. Voilà eloko ya bonheur obandaki na ebandeli. Yango wane komiko continue. Tala pourquoi tobengaka ye alpha et omega. Loko la bandaki na yo na bonheur, akosuka na yo na bonheur. Loko la nzambe abandaki na yo na libala na mariage, akosuka na yo na mariage. Nzambe abandaki na yo na musala, akosuka na yo na musala. Oyo eza neloko moko te nzambe akoki kolemba. Oyo zako vivre ezaka plan ya diable, nzambe a intégré yango na plan na ye, po alakisa diable ke na o nyonso kosala suka na yo ezali. Oh, José de Jésus moto na nzambe, mwana na nkolo ekelamu na yawe. Tika ete nzambe apambola bino. Que le Seigneur vous bénisse.
niye mwamba ni salama, 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 niye mwamba ni salame, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo. Yende na chela kamotema, yende na chela kamotema, yende na chela kamotema, yende na chela kamotema. Zambe na chela kaelikia, zambe na chela kaelikia, yende na chela malamu, zambe na chela kaelikia. Yonde na sale la kafiere, yonde na sale la kafiere, uyo yebi na imalamu, yonde na sale la kafiere, zambe na sale la kafiere, zambe na sale la kafiere, yonde na yebi ye malamu, yonde na sale la kafiere, zambe na tute la katolo, zambe na tute la katolo. Otena yebi e malamu, zambe na tute la katolo, zambe na tute la katolo e, zambe na yebi e malamu, zambe na tute la katolo e. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salame, niye mwamba ni salame, niye mwamba ni salame, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salame, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Oh, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na tela kaelikia, 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 zambe na tela kaelikia. Yahweh sembola loboko, 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 Yahweh sembola loboko. Zambe na tute la katolo e, zambe na tute la katolo, zambe na tute la katolo, zambe na tute la katolo, zambe na chela kamotema e, zambe na chela kamotema, zambe na chela kamotema, zambe na chela kamotema, zambe na chela kaelikia, zambe na chela kaelikia, zambe na chela kaelikia, zambe na chela kaelikia. Oh, yonde na chela kamotema, yonde na chela kamotema, yonde na chela kamotema, yonde na chela kamotema. Motema na ngana tepa na yo, kaka na yo, yes. Makanisi na ngaza pa na yo kolo.